Bonjour, bonjour, ma fidèle la reine Zinga. Vraiment, bambote na bino pa bozali. La reine Zinga est sous ne sengonyoso, na ye vraiment pona kola kisabino ndenge nini okokiko sala okokiko monter nzete na yo oyo ya Noël. Yangwana la reine Zinga ayego la kisabino. Bon, ya liboso na ba bonne fête na batunyoso o ba fêtaka Noël. Na ba o pe ba fêtaka te, toza toujours elongo. Na yango bomoni na auto comme ça carton nanga, bomoni na auto comme ça carton na fongo yango déjà. Na lobai ke na ko monter nga mokote. Poza na batu mingi pe balingaka, ba somba nzete na ye oya Noël oya artificiel, ba kokaka te. Ba mona ki ko somba ngo lisusu, mona fo monter o sala boye, musale belé, ezaka na musale belé te. Ezana ngo ke loko moko ya 2 minutes ya pamba, aussi ici na yo pe. O mona pe bana ba sepeli. Au stade ba batumsu balinga ba esthétique ebele mais nga lelo na yeka pona la kisabino ndenge nini okoki ko monter nzete na yo oyo ya Noël o na zo la kisabino ndenge nini okoki ko monter yango ba chapena na catalogue na kati ndenge okoki ko monter mais nga la reine Zinga comme te na somba yango déjà na talaka nga lisute pona yebi déjà ndenge nini okoki ko saela ngo na yango na kati ezali 3 parties. Eza partie ya liboso tokotia awa. Après deuxième partie na biso bozomona ngo tokokitisa ngo awa. Après eza troisième partie. Partie o ne yango ezaka na suka. Après tokozwa libende na biso oyo euta deja na kati tokotia mopanzi. Tozui lisusu biloko na biso tokanga na libende na biso totie pembeni. Tozui carton na biso oyo tokitisi na se po tozwa mwa esika ezala ebele po la reine Zinga lakisa bino. Tokobana na libende na biso. Bomoi libende eza ekangama soko tourne yango boye esa boye. Okitisi na se. Tokozo na kati nango eyaka mabende moko ya mike misato. Eza vraiment pas cité pona ko monter nzete na yo oyo artificiel. Bomoni tokozwa yango tokotia na madusu. Eza na madusu fo luko fongo na malamu ozui koto yo obaloli. Deux fois kaka ekoki. Posoko okangi makasi nzete ekota te. Ozui suswawa boye kaka okamati su kotoyo kangi boye bomoni moyen pena eko ezate boye c'est bon oko vandi sango boye bomoni ndenge vandi eko vanda boye pona kozwa nzete na biso totia likolo. Donc exactement pas cité eza lo moka ke zanon kaka 2-3 minutes aussi ici na yo. Mais yo mutu nano yebi yango te okolia ta ya kotala ka catalogue nango ba mususu batala katala mona azotala azocontrôler azokomprendre te abalula boye abalula boye ngai comme te na somba yango déjà natala ngai soute to bana partie na biso oyo okoti sa bomoni yango ndenge ekoti. Ok, ba fidèle à la reine Zinga. Nabandi bomoni ndenge ni la reine Zinga zo monter nzete na ye. Bomoi siko ndenge la reine Zinga zo kanga ba vis. Ezo senga ba vis oto kanga ngo makasi. Po soki kanga makasi te nzete ekokweya. Omono bongisi nzete no malamu ote ba décoration mona nzete kwe. Na yango bogomona sunde la reine Zinga zo panza yango. Nazo panza pona zwa nzela ya kotia deuxième nzete na biso po wana eza ya liboso ya mibale siko yango la reine Zinga zotia bomwa ndenge azopose yango po esika fo ezala penza o panza yango bien po nzete wana ezwa forme ya bien. Après awa bomoni na te troisième na biso troisième pe ya suka bota siko ndenge la reine Zinga azobongisa nzete na ye po fe bonga malamu po soki bongi malamu te moye po tia ba décoration na yo ezate ezosenga vraiment obongisa bono panza siko ba makasa ozo panza donc eza vraiment musale belé mais soko lingi kie
nzete no ezala kitoko esengaka ya bongo bomoni sikoyo awa sikoyo nzete na nga esili yo nde koyeba décoration nini oyo kotia otia ebele otia ya moke ezodépendre kaka ndenge yo olingelaka après na se wana bakado nde yango totiaka ngai nde nakolakisa bino na deuxième numéro ndenge nakotia bakado ya bana pour le moment na memeli bino kaka botala ndenge ni la reine Nzinga a monté nzete ezala ngo pe pasi te ezala ngo pasi ve makasi te bafidèle nanga merci na sepeli makasi nzamba azala na bino.